Bonjour, bonsoir, na bande konya sa bulanda biso na kati ya chaîne biso ya Voice TV officiel mbote na mino biskanes bozali. J'espère que tout le monde va bien. Ce qui nous a pesi pe manabo mo ya wana ndele kinyoso. Alors bande kolelo tuzo sala pondu na biso to ebito en Europe mais tuzo lamba pondu tuzo tuta ba légumes na biso ya pondu na liboka. Awa na ba légumes nyonso biloko nyonso o to salelaka pona pondu na biso pona kolamba pondu na biso. Alors bandeko awa na tie ba légumes nanga o nyonso o salelaka pona pondu o nyonso nga na salela pona pondu nanga na tie yango na kati ya liboka nanga na préféré ko tuta yango ole ya ko mixer yango. Awa nazo tuta pondu nazo tuta ba légumes nangai comme aubergine, courgette, ndembi, ail, matungulu ndenge bozomona nazo tuta. Ça dépend eloko nini oyo o préféraka kolambela pondu na yo ndenge toyebi kolamba eza différent na mutu aza na biloko na ye oye a préféraka kotia na kati ya pondu na ye. Eza eloko mosusu nga na ko sepela kotia na pondu te mais yo sepelaka na yango. Donc awa nazana biloko nanga o eza juste nostalgie ya pondu ya liboka ndenge toyebi na Congo kuna. Donc nazo tuta ba légumes nanga parce que nga nalinga vraiment te nalinga te biloko nanga nazo lambela pondu nanga ekoma poto même si na saleli mixeur na nikaka yango te ke ekoma vraiment poto biloko emona soute na lingaka etikala moi enikami mais enikami vraiment makasi te. Alors nazo tuta ba légumes nangai pona nakende ko mélanger na kati ya pondu nanga. Alors tolanda ndenge nazo tuta ba légumes nanga. Merci. Oui bandeko asikoyo to bakisi pondu na biso pondu normal ka o to zala nango déjà to sombaka na ba shop na biso ya ba africain déjà ba tuta na bango menga na sepelaki ndenge na tuti ba légumes nanga ba épices nanga ba ingrédients nanga ndenge nyonso ngo benga ngo na sepelaki ko mélanger yango ensemble pona etuta ensemble epesa mwa saveur wana mwa kitoko wana boyebi nostalgie kaka ya pondu ya kisasa batuta na liboka bandeko toyebi pondu wana ndenge epesa ezalaka bien ntango ozolia yango na elengi na sentiment. Donc na sepelaki vraiment kosala pondu yango boye. Donc yango wana pondu na bomoni ndenge ese mélanger na ba légumes nanga oyo na tutaki. Alors awa sikoyo na tia yango na nzungu pona nake kotia yango na moto bomoni yango ndenge esangani bien. Merci na bino nyonso bandeko tokutana mbala ya sima. Bye.